esika oyo tosili kokutana lisusu place tozali kaka kolobela mpasi ya diaspora na solution kati na diaspora. Mpasi na diaspora ezali komonana te parce que ozali na kati na diaspora oliaka makima nsusu. Mpasi la diaspora ezali komonana te parce que kolataka chaque jour. Ba mama balela mai no ezali très propre. Ba mama balela ko maintenance no kolata no très propre. Ba mama balela miliki no très propre. Ba mama balela ba fruit no très propre. Ba mama balela ko mona ete bana bazoke na ba classe kitoko, ba classe ngo très propre. Ba mama balela ete tango bande ko na balela ngala kena na Western Union papa na tindeli bango mfumo wa desa na bango babongai na bango, c'est très propre. Mpasa diaspora ezali wapi? Pasa diaspora ezali te. Kasi ngai l'impresario Joachim Zambona nazali koyebiso mwana diaspora te kolela ngonga nango esi ekoki. Na tango ya tata Noa batu basakanaki bayoka kete mbule kobeta babi aelo kona za kosalaka nini? Watu na se kwa? Kasi tango nango ekokaki. Kokakata na misu eyaki. Koswaswa minu ekotaki. Kolela pe kotaki. Oyo mwana diaspora ngonga ekoki poto sala mpe inventaire to balancer mpe ba chèque wana entre crédit na débit. Oyo mwana diaspora tika oyebete mpasi siliko ya. Crise économique internationale siliko ya. J'aimerais bien dans la crise place que so ina kota kina zamba ba wiko kabela kama linyoko na kena za na place za lete passe Mungu yelinga na koki même ko toke porta moninga na kino sema usenga Mungu ate. Ha, boyebi makamna zali ko lobela biso na Londres kuna. Biso na Washington. Biso na Paris to siliko yebete moninga kutu bokangane porte yebi kutu kombo na yete. Boyebi kombo na yete. Sino to ko yime mo kene otema na balabala te oyebi seke pardon pesa na Mungu na sana na mwa dikidin susu na ngana na tokisa. Alléluia. Mais si tu passes à l'ikoya parce que jour ezali te kanga sapato zoko kanga ote il faut gunza banano parce que mbasanima e kandu kiyo na age. Ngonga yango ninko koka na yo kufa kumputu. Na ngai kufa kumputu. Tango ngo siliko koka. Mais awa toko sukela kaka na eloko moko bazali ko benga la fourmi et la cigale. Que faisiez-vous autant chaud? Oh yo mwana ya diaspora. 30 ans na poto, 20 ans na poto, 10 ans na poto, 5 ans na poto. Tout ça un peu inventé, yebisanga nini ozali nango na Congo, na Angola. Yo mwana diaspora ngonga ekoki poto sala un peu balance nini ozali nango na Brazzaville. Yo mwana diaspora ngonga ekoki po yebisanga nini ozali nango kuna na Butembo. Kuna na Zambi na Ujiji. Ngonga ekoki po yo mwana diaspora olela. Parce que okolinga okima awa tomoni Naomi kati na mokila Moabi. Mobali akufi, bana bakufi. Siko fasonga na Betelemi de Yuda. Kasi na Betelemi de Yuda niki kuukwa pa maokomi na ezalite. Place oyo mwana diaspora ozali. Ozana yango? Félicitations. Matondo, Yenge, Ingeta, Eboto. Biloko nyonso na toza koyoka ngo boza kolobaka yango kaka boza kolobaka yango bisika euta est-ce que boza ko préparer ba terrain ditango bosili ko koma ete kovana na poto kaka de meilleur de best ça va est-ce que de best ça mona tango yaki ozalaki na nous jeune ozali peut-être net ngai tozali ko saba pension na mutu na erwana suki partout lelo tokomi na batatema bandi. Est-ce que ma bandi na biso ezali peza ko représenter ki âge na biso ki année na biso batango to vana baboka ya diaspora ke batunyo nina oza nango na Congo na Angola pe olakisi même mama ya likambo awa tozali kolobela zembo bandeko nanga ezali koloba ete kati na rivière ya Babylone bana Israël bazwaki bango na mboka na mwa Israël bakolongolaki bango na mboka na bango pe bakena ko vivre na mboka ya mopaya. Kasi tango Nabucodonosor akangi bango na rivière wana afuetaki bango ashikotaki bango asalisaki bango boumbu batu bazalaki ba intellectuel batu bazalaki na misala mwa kitoko batu bazalaki na mbongo batu bazalaki na vina bango na bamboka na mwa original. Kasi na tango bazalaki bankole bakonzamaki basalaki misala oyo bakwai kosala te parce que bazalaki ba esclave bazalaki na diaspora na kati na Babylone bazalaki na diaspora na kati na Assyrie. Place oyo ngai na yo tozali na émission ya mpoko ya lelo yo ozali na diaspora okonzami
ozali na diaspora yoko ozalaki ingénieur directeur général mokonzi na mboka na yo kasi na mboka ya diaspora awa ha kende sokolaka bakoko wana na mboka ya diaspora kende kosala na restaurant na mboka ya diaspora yo wana lelo oyo ozali kosala misala oyo soko ozalaka na mboka no nde ozali ministre kasi po vivre ondimi misala oyo yo moto otikaki ndako ya munene awa okomi na ndako ya affaires sociales okomi Cheguer na gare de Paris place onde awa tozali okomi Cheguer na babalabala kuna ya Washington okomi Cheguer na babalabala ya Canada okomi Cheguer na Australie na Japon bisika ndenge na ndenge bakam oyo nde yango tokolobela ndeko na ngai bisika oyo bazotamba kosombaka balupango wana kalakala bayolo yolo ezalaka nano zamba na zamba kasavu ezalaka nano cimetière na cimetière koyebisanga te batata na biso bakokaki kosomba balupango bisika nyonso bazaleli na bisika wana tokolulaka biso mpe tozwa lupango kena ntango wana babisika ngo ezalaka na valeur nakopesa bino bakana ngai te nakokenda baexemple personnel na ngai te noki boya koloba ete oyekaka awa po oya kolakisa biso basoso boni mabata boni bantaba boni ozali nango nakokende kuna te kasi bamikolo tozali oblige tozala modele ya kolakisa na bajeune oyo bazali koya ndakisa nini tokoki kokende na yango yango wana suka nakopesa bino conseil oyo biso tobongeli nango oyo biso mpe toyokaki bakulutu na biso baconseil biso tolandaki mpe tobongi kasi mama likambo tozali kolobela awa okoki jamais kozala na mboka ya diaspora okende kozwa ndako ya munene po okota no esclavagisme ya kofutaka eloko oyo kotikala kozala jamais ya yo po néglige mboka na yo po néglige Congo Kinshasa na yo parce que développement ya pays ezali kaka gouvernement te mais ezali d'abord ba particulier ba business ba personnel qui est yo mwana diaspora ozali na position kitoko na mboka ya matériel ozali nango na mboka kitoko ozali nango na yebi okoloba ete bango soki natinde bango mbongo bakomela ngai to bamelaka ngai to bamelaki ngai dossier wana ezali koya place nini tokozula solution ya koma yo mwana ya diaspora il faut ozala mokonzi na mboka na yo il faut ozala riche na mboka na yo mais likolo ba hésitation likolo ba mauvais conseiller likolo ba makambo ndenge na ndenge mais si tu likolaki vantar na oyo ya koluka kozala na eloko munene nyonso ya yo parce que okuti yango okomi ngulu eloko nyonso bakoyela na plateforme dia edia eloko nyonso bakopresente yo dia edia makambo nyonso bakolobela mpo elakisa ke yo ozali wana dia edia tala siko 50 ekokeli yo tala siko 40 ekokeli yo tala siko 60 ekokeli yo tala siko 70 ekokeli yo ozalaka na mboka ya diaspora mpe ozalaka Naomi na Moab zongela Betelehemi nde bisika oyo tozali sepela na mutuka ya kitoko na tango zali na mboka mopaya bandeko na ngai comment okende koloba ete naza na Mercedes ya $15,000 par mois comment okende kosepela ete tala ndako nazali na yango ya monene nafutaka $5,000 par mois na ntango ndako ene kotikala jamais kozala ya yo comment yo mwana diaspora okende kokonzama okende kofutelaka ndako ya talu okende kota na kredi ya ndako ntalu na ntango oyebe te okomisa yo mpaka na ntango oyebe te basaki na nsima ezali frene ndeko na ngai bana Israele balobi koma tokosepela na mboka mopaya koma tokoyemba mpe nzembo ya sika na ntango tozali ya kokonzama na mboka mopaya nzembo nde place ezali kolobela awa koma olingi ngai nakoka kosepela na ntango nazali na mboka ya mopaya koma mutu okoki kosepela na ntango ozali na mboka mopaya ete nasombi mutuka ya munene nazochargeaka ngai mbongo ebele par mois et puis tu es aussi content ce n'est pas possible yango souligner yango na première misala ya buzoberi esili komona na kati na biso na bandeko na biso ya ba africain misala oyo esili komona na kati na ba système ya mwana ya diaspora ezali misala oyo ezali ko freiner un diaspora freinage yango ya liboso yango
awa tokolobela makambo etali bandako. Okoya komona mutu mosusu azali wana amona ete intele kutu basombi ndako bakomi na quartier XYZ ngai pe fona kede biso pe foto zwa ndako ngo me bakosala bino bakalkile balobi ete me ndako oyo soki bozwi yango bokoza na difficulté ya kofutaka paiement mensuel si base ya basalaire na bino si base ya bakalkile tosi kosala oyo bongo oyo bokokoka yango te e soki mpe bokokoka yango me bokotika na eloko moko te parce que fo bolia boza na besoin de transport boza na besoin kolata boza na besoin ko maintenir mais parce que yo mwana ya diaspora olingi kaka concurrence parce que yo mwana ya diaspora olingi kaka bayeba ete yo ngunki kivanta komi lakisa olingi okomaka la grenouille qui veut se faire aussi gros que les bœufs mais bisika oyo tozali ngai ndako na fona zonka ça va ozwi yango par moi bani kofutela problème eza nango te oza capable. Mon mari est capable de tout. Alléluia. Mais qu'est-ce que mon cas nazali nango? Bambula pe zali ko pusana. Kimpaka pe zali ko pusana. Biloko to zali ko lobela bana bazali ko ya na diaspora. Bana bazali ko bota na diaspora. Na diaspora. Yoko diaspora ko mi kufa kumputu. Po ba kufa kumputu ngo pe lobi nazali na ngana groupe na solo ki na bandeko ebele avant na préparer émission oyo. Toyo kanaki na biso ngape na prela ki nanga lokola za impresario pona ko représenter minoko ya batu bazangi minoko. Likambo ba moye bisaka nga ezali ete na groupe ba diaspora tozali presque 3 ou bien 4 groupes. Ba kufa kumputu ba komisha ba koko. O ba su capable ya ko travailler de misala 3 misala te. Ba opi batanga mesiko aja ba penser ko ko pusa na mukongo ko beta eza ko senga ete il faut que ko pema parce que mingi kati na biso tanto zonga d'Afrique bilamba na biso ba ko repasser la biso yango. Chopo na biso ba ko lambela biso yango na kusiniero na biso wana. Bilamba na biso tango eyaka wana batu bakolakisaka biso ete tosiyango awa bambeto na biso babongiselaka biso bamakambo ya ndenge na ndenge bakosalelaka biso tokobimaka bapatron yo mwana ya diaspora. Mopaya likola mituka mingi bakomi maladi ba insomnie likola mituka mingi ba mabala na bango siliko kufa likola mituka mingi bana diaspora vina bango ekomi ya kobeba parce qu'il faut satisfaire manzanza wana parce que alukaki yango jour anatana ke na dimanche place au parc kaza nango kuna oko parquer sukula to komi ko parquer juste na entrer à porte église pour nani yango mudai na linzanza wana okomi zoba okomi vantar okomi mutankuki okomi pe koluka koyeba pama feti nango eza mikolo yo nana wazosalisa feti meme bato sili koyeba te bazali ba ennemi na yo bovandaka ensemble te me likolo ya parce que yo ozwi mutuka ya sika tokokende kolakisa bango tokokende koprouve bango pe capable kokondane mundele ete bazosalisa biso misala pambe eke nazosouffrir eke chaque jour fona kendaka kosala nasalaki de 8h 15h nasala suti 22h nzoto epe fwe pema me pema wapi na mboka na yo ozala bisika kokomela na mboka na yo ozala tana mwa kikuku na mboka na yo ozala tana mwa bikoke ezali te likolo ya mutuka mingi balema bele na mboka ya diaspora